jeune mobo zoba mo ya mbai na plateau wa zoba pe makasi zoba makasi apena zoba makasi jeune mo ya mbaki ya c'est le na histoire ba neli to kol na ba kinwana abanda olata depuis olata depuis au contredit na ba bilamba ko faire olata est cher lelo so babina makambo olata par exemple bato ebele na mona bango bafai na plateau bazokumisa onga na lati ya lati original baninga balataka bapirate so yo ozalaki place moninga asomba epirate yango place moninga asomba epirate yo ozalaki bon de toutes les façons mpe na makambo olata mpo koti na makambo mpo na moni eza lokola mwa mbwakela mwa boye na kini pour le moment na ero aa na place olala te yango moni bina filako mobwakele kuna bilamba na matete mususu biloko ya ndako na bandal bainstrument barepete la musique et se retrouver na Kasavubu et pas master mobo bomba on a noir donc voilà quoi yé mona muta mélange ya makasi ah c'est Léo mais ya ndenga mukete ya muta mélange pe ya ndenga mukete azuat c'est le muta mélange migi pour la te fuza na mbongo mais ana parler na kini ba locataire ba futa otuku to bongisa parler ne to mona bongisa ngo bien. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité qui se tourne à Saint-Denis, non loin de la Stade France, mais nous sommes suivis partout dans le monde à travers des réseaux sociaux. Émission Nabino Hotel Rabino Vérité face comme d'habitude. Le on a plaisir encore yamba moko ya artiste minine yambo qu'on a biso Robino Mundibu. Robino Mundibu donc tous années à Paris pour que tout yamba la fois passée. Là à Esuko les cana fauteuil jaune pour nous passer ba programme et ba date ou azana ngo plutôt me ko sola ndenge l'ISN ezalaki tombé tomé ko sola na Robino Mundibu apesa biso ba date na ye o akobeta week-end oyo na week-end ezoya parce que semaine passée abukaki l'ISN à travers producteur na ye Jire Senzeza ezalaki tombé l'ISN ezalaki vendredi mais show il est bien à travers artiste et puis tomé ko sola Robino Mundibu est-ce que c'est une casse parce que va vite fait oyo moi 3 jours na kini moi 2 semaines ami qui les aramo batami ya ba docteur bon lelo rester connecté plutôt mais ko shola programme et artiste ça na voyage ya munini na mboka États-Unis est-ce que procédure za ndenge nini bana États-Unis est bazo zela artiste to ba pe artiste za mboka kuna mukoloni ba ndule ni eza kuna et puis maramuni yazo bungsa pona ba fanatique na ye ou baza na mboka Amérique kuna na États-Unis to bozala connecté bozala branché merci bandi retour na biso merci bandi ko apesa biso confiance bandi ko partager biso dans l'avance merci beaucoup bandi ko partager biso moi conseil moi reproche et puis nina na meko ko bungisa mo loko mozo circuler na internet pour na vidéo pour na image nanga vidéo mozo circuler na tige na bali donc ça date de 2 ans passés donc ils ont ma cicatrice pour bandi ko ba moni yango bozo benga bozo koma migi ozongeli suko lobaka donc ezanga ité ezanga mais eza image akala ngamoko même na chaîne YouTube nanga na supprima vidéo wana onalo makamba faire na fali donc na kozonga su na je wana te fauteuil jaune déjà ya ina balu pembe pesi biso opportunité et pesi biso ba Jimmy Chimanga donc kozonga su na ba délire te donc biso komaka ko yamba ba artiste biso ba ko yamba biso te to lobe mama musicien te donc biso za yamba artiste loba ya même invité loba donc Victor bo mona ça date de 2 ans passés c'est pas eza makamba cicatrice autour mama faire na musoki ndenge ya ba fali tout ça donc ezanga ya calme ezanga mais na supprimer yango pour na respect o to komona olona ba partenaire to na bango ba Chassel Mbemba ba Gelokanga ba Ivan Tumba ba bisanga migi yo toujours faut respect ne banalo ba fali na 2006 Robino Mundibu bonne santé. Ouais, très bien migi niema tout à Versace tolata aka to aba saper te soki mwa moke ezokota to se permettre kolata toujours ba collection pour to aba le to zaba et to zaba modèle to aba image to zaba influenceur donc un influenceur c'est celui qui se met à la mode voilà
mais ba fanatique nous ba mais tokotaka penza na profondeur nango te parce que ba priorité za mususu ba priorité za ni pour artiste mais kolata peza ils ont contribué na pour nangeza priorité te kolata pour nangeza priorité te priorité te mais na kata tokoti na émission bonsoir tout le monde bonsoir à tous ceux qui nous suivent à ce net moment c'est bien moi Robino Mundibu ici à Paris avec Migenier Masolo la vérité nous la mona baninga mbala moko non parce que pour nangeza priorité te eza priorité te autant on a banda na ba presque na bandi carrière solo na se lancer na carrière solo des jours bazo annoncer biso King Kester mené à kufa écoutana na ngasko en face ya lopangu na ye parler na moko boye atonga résidence na Maison Blanche vous comprenez comment on ndeni écoutana nga nazaka wana wenda tester nabite nazaka en face ya lupangu ya Kester voilà so okinda osani na face ya lupangu ya Kester nazaki pas vu nanga moko na kino otala coïncider jour na misa chanson nanga liboso vantar nazaki wana na vie to fandi to sola to beta masolo na lancé pe nzembo de il fallait bima oui donc na 2 heures de lancement avant de sortir chanson Vanta jour à Saint-Valentin je crois oui vient de faire un jour à Saint-Valentin si je me trompe pas voilà et puis tu vas dire beta masolo tikinda kunaye tu vois un peu vient de faire tika parler nae azara pe mutaba forme mais c'est là où masolo to yo kaka vieux ndira après comment regretter ndenge akota na monde ba forme soka c'est là où masolo na masolo nde to yo kaka to ba jeune ba musicien to yo kaka masolo qui vient après azara trop na mamba forme après comment regretter ba bilo mususu aya ko découvrir en a retard quoi donc parler et silaté moni peut-être pour na ba forme donc yangonga 1000 fois naza saper te naza kaka artiste na oluka kaka nazala propre pour naza influenceur ya mwa moke kokota nasali eza l'essentiel ya ke bato bamonanga keno naza à la mode naza à la page donc voilà donc par là so nous expliquer biso na bato nde nalati sapato noir o ya Versace collection sika bana msu bayebi yango te ozomona wana nini aki aluki pe ayebi ke Versace pe ozomona donc mais par là nous c'est biso que ceux qui Robino Mundibu a se donnera tende ba musique congolais ba se donnera na kotangelo ba musique congolais ba se donnera ceux qui dérange peut-être ba Seleo ba se donnera ba Papa Wemba ba se donnera na sap ba King Kester ba se donnera na sap ba Jibem Piana mukulu yes ça tibina abetra nous les mais accompagner na sap ceux qui se donnera beaucoup biso na Congo to yebi bato ba se donna na makambo sap nigenyema Papa Wemba Papa Chéri aya kozwango un temps après mona 4 mais tango toyebaka pena masolo ezaka pena oka toka vena biso Adolphe Dominguez King Kester mené wana so ba jeune après un temps Papa Chéri aye kotikala bango tu bande ba lembanga na kati ba faire rango Papa Chéri siko aye kotikala na kati makambo yango nde munda tikala penza na kati makambo yango penza kolata bilamba na musique na kati bwana musique ya Papa Chéri normalement c'est le na histoire ba neli to kol na ba kinwana abanda olata depuis olata depuis au contredit na ba bilamba ko fier dolata est cher ba kaza na ndenge ya respect ya kolata migi kolata ya mbongo kolata ya moto taba pe ba via ba tumsunde ba vivaka ndenge batambolaka etu yo ndi mutu akoza ta mususu na $15,000 asombi lamba $15,000 atie na nzoto ma piéton tona otangelo bato wana ezaki osomona ke moto alataka aza pe na kara danger nde babaka inzo ya ngolo keto ya ngolo makambo to ya ngolo ndo ozolata bateya biso te ke fo makambo ya ngolo bongo ya kolobela pe donc voilà kolata lelo basaper na biso ya lelo tozomona lelo moto ta mosu asomi mo elamba na ya 1000 balles moi basket na ya 800 banini et tout wana kolata c'est fait pour les millionnaires surtout dit to bando kumsa batu ba saper donc on a kumsa quelqu'un ou à saper mais nabi kaza pe millionnaire je sais qu'il peut se permettre il y a que
15 000 balles asombi elamba moitié na nzoto. Vous comprenez? So aux États Unis 1000 balles, tout le monde peut se permettre de le faire. Les loso babina makambo rolata par exemple. Bato ebele na mona bango ba fa na plateau bazo kumisa onga na lati ya lati original baninga balata ba pirate. Parce que yo zala ki place moninga zumba i pirate ngo. Place moninga zumba i pirate yo zala ki. Bon, de toutes les façons pe na makambo rolata po koti na makambo po na moneza lokola mombo akela mombo. Non, Olati, na apprécié invité nanga s'il vous plaît. Merci beaucoup. Makambo ya yo ibandaka, makambo ya kolata ibandaka na plateau noir. Tala, migi. Lelo so ba lobby, ata yondo fani bolata bien. Voilà. Merci. Voilà. So ba lobby, ba oyo déjà ba si balata ba pirate. Ba tombola misapi. Migi yo tombola lisapité. Consciemment faut tomber parce que tout le Congo tout le Afrique voilà la zone de la pirate voilà zone de la pirate so ipe ba lobby ba honnête fan ya ba balata ba origine balata ba originaux ba tombola misapi yo tombola te non tombola alors ataka na Congo na pe olata pe ba originaux vous comprenez voilà tombola pe original c'est ça te olata dans aucun ngona na terme tombola za fripper les a moins cher vous comprenez tolata ba pirate tolata pe na ba originaux wana muto akotelemela nga zate. Ça ne veut pas dire que soki yo zi opportunité moko boye ya kolata mwa mikolo no komolata ba originaux oyambala moko yanga nde originaux baninga musu ba olata ba pirate non. Vous comprenez déjà place baninga basomba ba pirate tango yo zalaki te po mona ka somba ki pirate moye ko témoigner que Mouninga Moukinga ni bazolata pirate en fait. Vous comprenez? Donc voilà. Kolata c'est fait pour les millionnaires. Biso tozana biso ba j'aime débrouiller to débrouiller ba vie. Donc toyebi ndenge nini to mélanger makam na biso. Toyebi ko ya raté que no yo kosaka na baninga oyesu ko yo bima na plateau lo yo muta vérité quoi. Non to kosaka longo. Oh, yo za conscient que yo mo pour la pirate. Et to ko na biso que no to kosaka elongo. Ah, oui, monsieur, il dit bien. Vous comprenez? Tu débat. Donc, Robino Mundi, vous acceptez que moi, c'est que Kotaka, moi, Péchi. N'était Toko Sakelongo. Ah. On a combien de fois dans la carrière dans Bisoto Mona? Oh, yo présentant Batou, ce que nous sommes bandés, Somba représentant combien de fois? Combien de fois, oh, yo présentant Batou? Qui na légal yango zo somba parce que oyo lata oyo présenta bato na vino mobimba si to lo bani le roi yo présenta ko somba na légal baninga to fo ba ke no présenta ka ki ba sombi na légal non mikolo no ko somba na légal tamsu ya mutema pasipe ozomona ko somba tamsu zo somba osomya ka mikolo wana peut-être po donc o kaboni tamsu na Turquie quoi. On s'est retrouvé en Amérique, Turquie, Moussika, on a choisi. Comprends? On a payé caca. Donc voilà, Mouton a comme millionnaire, en tout cas, tu es bibagé na biso to salaka. Ah très bien, non bino. Tu es bi. Voilà. Mais Kolata c'est fait pour les millionnaires. Dans limite que Moutou, aux en nyongwa car, nyongwa voiture moko boé. Allez. Ou qui nous se permettre tam susu au sombelamba moko boye il y a 10 000 balles tandis que yo il faut foutre tam susu 8 000 balles mon pour récupérer car nao dans limite que mutu yo garantie nanda kuna kine sili pour que se permettre au somba tam susu lamba moko boye il y a 4 000 balles tandis que tam susu ba garantie na ba kine comment na ba 4 mois ba ndako ba foutre na ba kine to yo ka ba 1000 ba 1500 4 mois yo foutre la chute. Non, non, locataire, on a foutu là. Et nous, on a foutu là, on a foutu là. Et bien, on a foutu là, mais niveau question, niveau on a foutu les questions, on a foutu là château. Lakin, parler on a château. Il y a tellement gaillard. Pardon, les châteaux. Les châteaux. Pour nos châteaux, les amis. Tu as tout nié. Parler on a quand on a ils ont 7 chambres. Donc, pour les châteaux, ils ont 7 chambres. Ils ont gaillard. Na terme na biso ni to benga eloko nyonso ya gaillard château. Bon masse va foutre là-bas.
Pour maman ça fait dans la piscine. Vous appelez moi Gaïa. Basi balakisa o Gaïa rango. Tout le monde a des vidéos dans la live. Donc omoni tokoti na mambo makambo ya ba makambo ya ils ont des billets émissions et bandit dans bongo za prompter. Makambo ya landa po pardon. Jeune mo bozo bazoba mo ya mbai na plateau wa zoba pe makasi. Zoba makasi. Ape na zoba makasi jeune mo ya mbaki ya. Ape na zoba pe. Na biba jeune belé hein. Siko jeune mo utako ya mba pe na zoba makasi. Zoba penza. Na king pour le moment na héros a na place au la te. Yo moni bina fila ko mo bwa kele kuna bilamba na matete mususu ba biloko ndako na bandal ba instrument ba répéter la musique et se retrouver na Kasavu et pas master mo bomba on a noir. Donc voilà quoi. Donc ce que za zoba kolingo kotsa baninga msuna délire no bozoba te. Biso le to ba grand responsable na bakini wana to lata rapé. Ba business class on peut bomona rato filmer te biso na ba business class net ba haute saison boy. Vous comprenez? Donc oui a raté que oula oloba ba makambu moko boye. Bien que biso pe au moins to reconnaître côté mso que to kuti bino na kati ya makambu ango. Mais bon bima pe que non to komi ko yeba pe makambu on tam su ko leka pe bino. Po biso to sala on a nenga maeli, biso to sala on a nenga buzoba te en fait. Vous comprenez? Biso to abato de to sto bongisi ndena fandi ya migeni mana sina bongisi retraite. Ah bon? Là on a comme au niveau retraite te mais sina bongisi retraite. Na combien de temps de carrière aux en de bongisi retraite? On a 10 ans de carrière. 10 ans. Ouais, 10 ans de carrière solo. Ah. 10 ans de carrière professionnelle. 10 ans. Ouais. Donc yo Laurent c'est mon fabricage. Na biso que 10 ans parce que nga na bandi bolingo eza poison mortel bien en 2012. Cause te moi vous avez la maison mère. Na be kasi na bandi ko yoka nga voix na nga bandi ko c'était non carrière na yo mo no orchestre. Mais carrière ngo ye bandi ndeni. Carrière bandi to bandi ko yoka ngati. Ah. C'est que fabrique. Carrière muto banda tango bandi ko yoka na musique ya Congo. Voix na nga mongongo na nga o bandi ko yoka ngo na ba congolais na musique ya Congo et puis na Afrique. Et puis dans le monde entier, depuis 2012 en fait. Mais na kota wenge musique à maison mais na 2009. Na 2012 ndi babandi ko yokanga album à liboso na yembi na kontaka de wana ti le pai na za a de 2012 ti le a na 2022 tozali. Poto tolika mamba bilamba wana ba fanatique balinga ko mingi. Bazara pe na poso mona pe robinu mundi buna vexa sino ndo somba plan. O snapet. Et si vous migé, pourquoi on a tout nos Kinshasa? Tout ça, ma cam, ndenge mon biso nyos tout na ba tout en fait. Nous quitter bat musuba ya lo ba mon abandi ko landa biso, abandi ko sala boy. Vous comprenez? La diversation na la on penaka na plateau na on a candidat. Pour sur on eza bobo, on est na poto eza collection sika bo siko na joli ngwat. Et combien candidat? Eh si on a la tela on pena on a candidat, siko ngana joli ngwat. Ah. Na uti na on pe suka kin. Non, tu es versé aux accords. Oh non, China salité. Pour faut pas zoper moi tant. Sinon, ça la gamba moi le bimika moto moi. Vous comprenez? Bah zoper moi 6 mois tu te doubles. Vous comprenez? Toza na biso nyonso bato mélange. Vous comprenez? Toza na biso nyonso bato mélange. Yo pe muta mélange pe ka loko la biso. Mais ko ya ko lingate obimisaka baninga nde bato ba mélange non. Biso tout bato ba mélange. Na kata ba mélange ba erreur pesa la ko beta po beta erreur moko bo mais o yenga na baninga ba kiyanke. Ko lata solo c'est fait pour les millionnaires. Mais quelque part peut-être peut s'appeler kulut na biso ne toza biso mbale boy c'est le opé réseau quand même. Ninga ko loba ke bilema musolo ta ke uteno ki sasa we na poto guchi wana peut-être. Yé mona muta mélange ya makasi. Ah c'est Léo. Mais ya ndenga mukete. On est quoi? Ya muta mélange pe ya ndenga mukete. Oh. Azuat. Azuat. C'est le muta mélange. Migi. Pour là, tu fous en ambongo. Mais on a parlé de qui va locataire, bah foutre tout bon ça parler de tout le monde, bon ça bien. Et les qui va résoudre hier tout le monde parlant c'est vraiment fait. Ah j'ai la félicité. Combien d'années pour banda kunya ici là. Banda otonga. Mais comme je pas c'est bon maman les malembe. Kasi on a lobby. Ya on a lobby kola te za pona ba millionnaire. Vous comprendre te mam na ibisi yo. Kola te za pona ba bed à jour.
Eric Mandala. Eric Mandala, kolate ya pona ba Stone Mukendi. Ah, il peut millionnaire. Amuninga note. Stone Mukendi. Merci Robino Muto okaba 50 000 dollars na soirée na Peteboy. Ah bon, tu peux c'est mot Stone Mukendi. Les amis juste entrer émission Fondation Mombas. To causer mama bilamba parce que artiste. C'est ça ma bête na les. Artiste ça lui son plaisir na bah fait ça la connexion sika. Moto moko. Robino Mundibu après quand même on a outil na ngopekini. T'es oh bien. Et sur finance na peka. T'es ça la rappelle moi gerte. T'es to na biso to ko sala biso nyoso ndenge moto nga na bimisa na album te. Nga na ko bimisa album te po X ki nga na bimisa ba album. Nga na vivre kana ba single. Et puis non ça makama malunga. Vous comprenez? Biso to yo yebindi to tina ba kinya na ba bilogo misusu ba laksa mo na miso ba tete to na ba famille. Tika na laksa ta na mata business class ya famille amoni te ko bimisa ki mbongo amoni kaka ba ya business ayoka. Biso to ba to Équateur ba Congo bangala. Nga na pena mu Congo mungala. Na mu te Équateur mais na vivre lokola ya moko. Robino Mundibu to kota na musique parce que wana eza musana yo bilamba to kota ka vite fait pour cette intro émission ndenge to presaki ndenge yo lataki yango to kota na bilamba to kota osano na poto to sali pas 2 mois rezongi li sous poto ya mbangu et puis ba date na yo collé na ya frère no Fabregas na bité soki makambo to ndora na kala na kini biso na bino siron to na kini ya ba libaya osali libaya bien ezaki programmer concert wana ya l'ISN. Non, ezaki Masananga Jires Nzenza. Donc guerrier. Atali na l'autre fois nazaki pas nae, prestation ezaki tellement bien, abetsaka ba. Ouais, ngapé nazaki jour. Voilà. Abetsaka batu. Amoni ke yangi ezaki mpende loko mususu. Donc a préféré ki nazonga subis encore. Même si tout wana toyaka 20 dates. Si vous avez un capo na yo moko kama mine webi ndenge vivaka ba charge ba makambu tout ay répondant banga ba benga nga guerrier pamba teko comme on Jires Nzenza abakisa guerrier donc ti ba benga ke guerrier a répondant ka ke non donc aza guerrier et c'est OK boyo ndozwa date ni kalepe ba date c'est bon verser mbongo a verser balar na e bon biso fo business class logement ba makamona tout pour na jouer spécialement pour na makamona yo après tant qu'on annonce que bi quand des arasoko annoncer après commis ba création commis donc voilà donc après de programme aux équipes pour na samedi à le 20 concert en yanga on dirait muté ça annonce que avant je me trompe pas il y a biso muté il y a biso to annonce que avant biso de ato bandaki annonce oya koyana hein biso bandaki annonce na biso ya 19 ezaki avant donc soki moto ya koluka makambu eza moto ya sentir que papa 18 dates a pesi chaleur alingi siko atente quoi vous comprenez on a sali pena 18 dates on a poto sali pena 18 dates yo mo monaki ndenge elekaki bamanga mtunde elekaki eza kuya kosamba te donc nga ezaka keno tout ça qu'on a fait la polémique tout le baralobande tout le baka mais réalité ezaka makamususu réalité zande o bat ba vivre o bat banda ko vivre que jeune ngo na poto annoncer 20 dates okoka ko sala ngo tu comprends mais bat ba mona ke to anilaka à 2 il y a Londres na quoi te Stockholm to kendaka na Naples na Italie non voilà donc des dates ezaka annulé yango na 18 millions soto betango et puis il y a plein tozaki na Nantes na auto mona na tout à l'heure na chuchu de bord na centimètre na chuchu de bord na moni bangwa donc bari ba témoin événement les gars na Nantes vous comprenez artiste soko ozana prestation ba tu faut ba gangaka ba tu faut ba criaka ba tu faut ba filmaka ba tu faut ba tchaka ba photo ba tu faut ba vous mona donc ils ont attaqué nos artistes wana
azana banzembo betaka artiste wana za aimé pe na public eloko wana pe konta okoya usala pe okobeta pe concert no bato pe baye na bango mais bato pe baye na concert no bafuti ba billet ba se retrouver pe za rappel loko mususu wa wana pe na pe za étape mususu ya vie donc biso nga na part na nga na plaisir ya ke soki naza na événement na concert soit na show omona ke bato bakoya na événement wana ba na mouvement ambiance eza total ngaku na obangela jiges na bi biloko bazongeli obi tozongela lisusu et est-ce que et puis vendredi en plus vendredi lisusu à part ça pe na outi la outi pe Paris beti pe voilà 17 date nozoloba na bimisi pe soit tiba sikate omone bilo mso za tamso bimisi nzembo moko boye ya sika après kulumba ezobeta et tout bon eloko emotiva ngaka nde aloba ke no ya jagiri et puis tant na ye na moni ke lekaki bien car même ambiance ndenge zalaki donc voilà quoi et l'équipe est là bien on a profité dans l'occasion pour nous inviter bato lisusu tout le monde nous a un programme na Villeneuve Saint-Georges si me trompe pas tous à la Villeneuve Saint-Georges le 26 toi na Trust Paris organisé par Bogi Bash et puis samedi le 27 tous à la chez Maître Makumba la ville Neuve Saint-Georges Neuve Saint-Georges voilà donc le 26 tous on a Trust Paris ils ont la Champs-Élysées soirée Paris c'est Bandal na moni tu vas fille gratuit on dirait donc voilà nga nazaka na zelo nanga et quand on a pas bino ba organisateur pour ça makamba na moni à partir à minuit ba fille ba comme foot mais de 21h à minuit c'est gratuit pour les filles wana selon les arabes stratégie parce que à Paris ba ngoya mo retard wana selon bango quoi donc wana vendredi le 26 toza na Trust Paris organisé par Bogi Bash le 27 toza chez Maître Makumba na Villeneuve Saint-Georges voilà Robino Mundibu boni masolo États-Unis nga eza en cours mais na annoncé pena bateau stratégie naza nango la bon monika nazali pena donc en plein loko mona kino wana pona ke non rejoindre ba musiciens chaleur à répétition chaleur à Rosanakin inspira que loko moko boy dedans et loko c'est que dedans tu es déjà dedans je te sens déjà dedans je vais vivre dedans laisse-moi encore dormir dedans je vais crier dedans je vais sentir na édition des fois t'es dedans ezoya yango te même aux États-Unis on dirait yango nesiko photo ke nango penza yango nozomona ngana frère wana toza netika donc ozomona donc vérité za ke dona ligne na kino États-Unis tant que na ba mission tellement yango peza tourner dona zala na tipo kuna tona combien de dates toko annoncer ouais toko annoncer tango UEBIT système ndenge zala kati tac et puis mouvement après tu annoncer la date dedans normalement tu as pendant un tournage na kati pendant tournage il y a clip déjà ouais tu as dans un tournage à ça que le mona gezma wete mais et ça que donc tu sais ça clip était on a pour tout le monde bobande clip to bandaki awa to yokan to kutana kini ngali kasi ye braza nga na ozonga kin yi akati susu Lubumbashi donc tozwa temps ya kokutana te mpona osisa yango yango dedans loko eyaki vite fait eza nango featuring te na bana ma ya kini tobeta yango vite fait après tokolanda tokota na baprojet mosusu mais Robino na Paris mpe baozelo na live nayebi te soki basango ezokomela yo na entourage na yo maître botamba so azokomisa mpe bamessage parce que ye par exemple moko azalaka na bino sikoyo nakopesa bato concert live mais lelo te bazela no mwa moke tozela bakombe d'année nasisa tourne no na Amérique so sisi tourne na Amérique totali ndenge ekoleka parce que tosouhaite eleka bien mpona okenda bamusicien tosouhaite mpenza eleka bien eleki bien ndenge na kosala batitre baperiode ntango na kozonga tourne ezalaka selon ne toye tour tourne toye tour kolumba na nzete
toana deux types na biso moko bokulumba na nzete ezobeta yango permettre que toya tourner siko dedans tokende na kulumba dedans nzete ba misu na misu ba biloko wana tout na beta na États-Unis te non ba mona siko propriétaire nango na États-Unis te mais Amérique te Amérique te mais Robino dedans ça générique autozela to biso ba to wana biso bozela dedans ça et rozala bien parce que Robino a message ça aussi c'est ba générique oyo et bini ça biso ba générique wa sela biso et ça la que to bi na ba fête na ba soirée pe na ba événement mais ba rozelo pe na ba rumba Robino Mondibu to na kulumba to na nini to na dedans but boss le Robino Mondibu wa moi 5 types mo ba rumba pe no kalningi pe na rumba parce que on dirait comme moi des fêtes mo ba masse bazo profiter na yo que ayemba raté na kota na kata distraction na te wana ba distraction ya mabe distraction ndinga mabe moi je préfère 1000 fois ba doit benganga grand musicien na loba ki on a plateau ya Popol Mopasula 1000 fois appelez-moi grand musicien qui vous benganga grand chanteur différence c'est ça bato belé baza ba grand chanteur bana ba super belle voix ba yembaka danger mais ba voix na bango ni koko percer te et suka ka na communauté ndeti par exemple na otanga komba bato te boyebi bango l'artiste belé ba yembaka danger na Congo na somona ke no prester ata na Abidjan a prester na Abidjan soto bi Abidjan bon siko to ba Mali bon siko ba Cameroun mais mon dit bo afandi rien que par ma voix na prestant na Abidjan na plusieurs fois rien que par ma voix et ma musique na prestant na Gabon ba Cameroun ba Ouganda na ça pe na mo pays de l'Afrique rien que par ma voix et ma musique na za awa yo quand si tourner dans le ba 20 dates tu en ezaka communauté bi ba to mangala ba sali que non tourner on etambola bien non ça des musiques nanga et persa et ko ikatsa ba frontière et tout à bas étranger. Vous comprenez? Donc, je préfère 1000 fois un grand musicien qu'un grand chanteur. Parce que na yebi d'abord des musiques. Vous soit un grand chanteur, ma yebi musique était. A yebi ko ça la définition de musique était. A juste super belle voix na ye, a ke posa on a musique moko bo o ezo kolete. Na zona belle voix, a yemba rapé danger. Na zi voix wana a ke posa na musique mo ezo tambolate. Mais nga na yebi musique kaka voix na nga wana o ba bafinga ka ya DJ ya animateur na ke opposant na musique mongo boye bandi ko tambusanga sikoyo nanga na mutu wana nga mutu fona landa yeto ye mutu fona landanga do bato nyusu ba critica ngeza bato ba enviaranga ça juste bato ka ba enviaranga so to comprendre Robino Mondibu moi to monde peut se développer à lelo ba iPhone et bima makambo belé bima ba stratégie bima parce que il faut expliquer à ba fanatique na ba congolais na ba mourir à bonne musique qui est Robino Mondibu ngande c'est une explication na yo Robino Mondibu na ko classo ta ki artiste rumbiste ti so ito classo est-ce que na expliquer yo na ebisi yo ko tianga rumbiste ti musique ezaka rumba te okobeta pe reggae et comme monsieur millionnaire papa okobeta pe salsa et comme monsieur milliardaire osomona je reste musicien simple. Uchanga artiste musicien, rumbiste et nabetaka artiste coupé décalé. Non, non, naza artiste musicien simple. Donc je me suis au cas moi na tiko yemba na ko beta instrument. Ozoma côté na memao na otika la ka musicien. Je me suis au cas moi na tiki ko beta tam son instrument na ko yemba. Na koti tam susu na création ya banzembo. À ce moment-là na komi tam su parolier na komi kokoma banzembo. Je me suis au camoté na komi kokoma musique. Na komi ko programmer ba son. Vous mona. Donc voilà, soki tala. Soki mutasa ke loko moko boye. Et ganissé bambala belé et ça j'ai d'hasard bateau ba critique wana baza juste ba renard songa na comprendre que oyo ba renard ba lukanga na ko eseloko nga na zanango po ba lokota mais baza kutu ba renard ya bongo te en fait
bana couper ba renard ya ba bongo te en fait pour l'esprit congolais renard kuta kolinga okwesa po ya lokota salela mais l'esprit na bango eza que non okwesa ozanga na bango pe ba lokota kutu même pas. Vous comprenez? Donc on a soigné les bango tout le monde dam ko benga bango ba renard. Donc na kokota jamais na kata distraction na les chiens à boire la caravane passe. Na caravane je passe. Ba critica musique migi ba critica musique et mikolo ba critiquer ni état physique. Moi ce que mutalongo na critiquer musique a mo critiquer quoi aza pembete aza ndundu mais ba tunyo suba ebike ngana za pembe zomona aza munene te azaka mukie mais ba tunyo suba ebike naza mukie naza pe munene ese nga funa ke no landa tam fuma ka mo abongo na tango landa makambo abongo te parce que na ebike no e ko bandaka ko mata et vous bando changer ba niveau et bando mata mais tellement na lemba pourquoi vous avez beli na wenge pourquoi ba critiquer Robino Mondibo parce que nga na yokisa bango soni non parce que pour provoquer abat te ba misa wenge ba budaka misa wenge à répondre makambo no ana tante ba budaka mabe ba yebi lo nini oyo ti ba répondaka makambo na nga ti ba loba makambo na ba yebi lo nini bango ba gagnaka mise moko wenge te lelo akofana na plateau sans que atanga kombo ya Robino Mondibo moko te ya wenge ekomosala bango plaisir quoi donc il faut naniatata soit na la majorité eza koniata naniatata ozo comprendre na criticata pour so na concert na nga moko boye to na préparer sortie na nga moko boye donc et créer buzz en fait pour batcha eka vous comprenez donc na comprenant so ba critiquera na tina c'est par peur. Liboso critique ezalaka par manque de considération. Mais le critique n'a pas comment par peur, ko banga. Ok na makambo boti wapi. Donc lelo biso na mboka biso ba biso ba grand rumbiste, ba grand chanteur, mais so ba otanga partout. Ba artiste o na Congo ba bibo ba artiste ba o streamer. Ba o chaper Robino Mondibo. So batanga ba artiste le plus suivi na ba réseaux sociaux ba ko chapé biso moni mutu so déjà commis ko raisonner bongo carrément a remis que la solution abi biso juste na Congo commis que la solution zaka ko kena ba polémique ko boya ko ndima et tout siko nazaka na fierté wana bato nyos tu bandimanga eza bato oyo bana succès na musique na Congo puis basalaka musique bien bango tout bandimanga tout bao baza na succès bayebi koyemba basalaka musique na bango pe bien bango tout bazaka d'accord na musique ya Robino Mondibo so ba na plateau batanga banzembo na nga babetaka masolo na nga ndeti ba tout bananano na les grands mopao kulutu na biso totikali na musique ya Congo otaki bosolo na politique ete baolobele makambo ya torseni attirer exemple Robino Mondibo petit na biso Mondibo asali nzembo mwa kulumba donc via tangi kulumba donc kulumba inspira qui peut vie jour à tournage na clip atika la torseni les grands mopa on a pc bambote pa yazali ko fiolo bébé apesi ba benganga na ba mutu na Paris ta on a yakaki mais toujours ka biloko na vi kulumba biloko bongo ko yela ngate pena dongi kulumba tika bato ba souci via oyembela nga kulumba na nga na litoyi quoi vous comprenez donc ce qui to ye wana fali pupa oboya ye na mokilo ya lelo oboya fali non andima Robino Mondibo comme jamais so ba bia tanga lelo ba jeune a otanga so ba bia tanga 3 jeunes ou 2 jeunes a otia Robino Mondibo eza pour na sentiment te eza pour yebi
mondibu wana asalaka makambo nini oyo bato basepelaka nango mpe bato mosusu baboyaka baza na bango ka basimple ignorant soki toye wana héritier Watanabe aboya kuta en plein plateau masa na bango babeta na wenge bango na bango bato ebayebani mpenza napesa exemple ya Kulumba ezobeta aza mpe na succès na temps oyo so ete ye wana bina file andimaka musique ya Robino Mondibu so ete ye Gezma oyo ete andimaka musique ya Robino Mondibu aussi oyo bandimaka te bana succès te la majorité bana problème bana barata donc wera na succès te te yongo kenanga na angle na ah so la vérité yongo kenanga vento na boyanga vento na boyanga ata jour moko te mais andima opete papa no andima ote yo zala place andimanga te oh mais otangi bato bandimaka ote otangi vento na ona biso ba video vento na oyemba tala bino bosakanaka obi niveau vento tolingana tosalisanga ye bana wenge tolingana tokana ye héritier Watanabe tolingana atangi deuxième troisième quatrième mutu mundibu ya na munoko na ye na misolo video na postango na bapage na ngati mais na baémission na wera ndimaka te te wana eleki nyonso kende olongola ndenge te omoni wana kutu nde eleki kutu tu wana eza émission te baotunu question te sentiment na yo ya koyemba on dirait pas choquer wera Robino on dirait choquer wera donc to ça calcul on dirait parmi ba mission ba longwa maison mère on dirait ça moko ba mission ba pesa wera passe mais pourtant kutu yo otikala na potote wera pas même na yo potote mais pesa ka aux avocat dans l'album mais parce que wera pas lobelo wera lobela Robino te na ba émission alobela pena Robino ninga lobela ba héritier ba Fabrigas ba déplique peut-être pour baza bato bakena komona ye trou na bandaku na ye babetelaka tour bakena fanda baotonga baninga mosusu peut-être biso to boyo betelaka tour te point na betela tour trop na vie trop na evitaka tamsu na longwa asatandaka teke na ko longwa bongo nde na longwa c'est ça yon lo choka ve te eza ya choc te en fait na longwa ya vocal moko na longwa ya bana maison mère sala na longwa pe na via chabwe tango na sali bando sa succès mais tango na longwa ka tango yo ya longwa abunda na ye mais tango na bandi komata wera chabwe na ebive bien basection nyonso na sala batiana no boye bamisu na misu bayeyo bamakambo tu na sala so nazalaka na maison mère sikoyo elingi aza bénéfique ya vie te elingi aza bénéfique na ye te atya bota mosu namonaki te nayebaki te naye mpe bengana o te kobengana mosu bakoyebisa o teke tolongwa kobengana mosu ezalaka na ba acte na ba geste yo miyebi oyo oza me bato baomona te nga bana komiyeba oyo naza me bato bana komona ngo te en fait naye koyeba ke nga mutu na okumba miziki ya Congo lelo na bagene na oza modèle mo mpo na bagene ozocritique générique bamaster na nga bagene la majorité tala récemment tangela barumba boni babimisi babimisa ka ba générique tala pena bien la jeune ebele bagenya pena barumba tala mikolo bien omona donc banda 2021 ti 2022 ka ba générique faut comprendre donc voilà donc nga nazongeli sunga na kolanda ba renard te ko Robino Mondibu merci na passage dans la fauteuil jeu
natangeli yo obimiseli nga ventone bavie baza ebele bavie na biso bafélix oise kwa moku wa bongo ipa na succès te po atangaka komona te ipa na succès te po atangaka komona te neti bavie wana basila mpe succès te bape na eloko oprouve mpe lisusu te basi baprouve tellement trop basali makambo minene ebele bavie wana bape minde mais basi koloba te basilisi bato basilisi basila succès na Congo bazali mpenza succès esili mpenza akomo vivre na polémique donc akomo ta succès na nsima mokongo na ye bazali a créé babase mpo bato batya eka bazali mais bavie na biso wana bazali omo nde bafandi boye baannonce stade de martyr elobisi bato tu biso tu tolobi mpe tokoka oloba donc ça veut dire que bavie wana baprouva tellement trop bango bakosilaka te bango bakomi nabenga bango bakomi lokwa culture moko boye bato tozovivre bango baweranson bapapa chérigi bempiana donc bavie na biso bakofi olomide bavie wazekwa bakomi culture moko tozovivre génération ezovivre yango en fait tovivre makambo bango basalaka voilà tozonga wana tozonga na likambo ya succès tolakisa photo tobombelaki yo merci na régit wana kumase merci photo shalom kumase photo shalom na régit wana ye toza na David Kampala donc merci pour tout merci na Jimmy Chimanga port de la chapelle Evan Tumba na Vex vinanga Flavie Mpanda merci Jimmy Chimanga donc balobi ye partenaire monene na les tout puissants juniors bongo union européenne Jire Senzeza guerrier Jire Senzeza quoi donc ngape na kotanga ta moi 2-3 batuti zenanga ya bora ta moi 3 pour Baxat Roi Bilamba Douve Moweni egi baina colonisateur Douve Moweni wana grand frère Anakin tokutani kuna napesi bambote ntango ntangi Douve Moweni natali mba moko ceinture ndenge ezalaka Christian Double Impact Chris Bello Brandon Petitker Manu Matondo EPM au carré donc voilà quoi donc la diva de l'Essonne la diva de l'Essonne voilà bambote pepa yazali Argo et Marie Makaya. Argo et Marie Makaya. Maître Félix Tigre Noir. Donc, il a PCP Bambote. Maître Botamba. Bola Ima. Check fou. Voilà. Check fou des fois. Donc, Arnold Mouchebe. Héritier Kankonde. DJ Bobo. Yana Biso Djonga Okula. Boss Djonga. Bon, on avait trop maintenant on a été. Boss Djonga. D'abord il va balingage mingi. Biso tout olingage mingi. Boss Djonga okula to pesi mbo de sokona na biso a senet moment Artex ya Black to pesi mbote DJ Pixon to pesi mbote to pesi DJ Parker to pesi mbote to pesi batu bana na biso mbote Arnaud de Mouchebi to pesi mbote boza ebele bona na biso a senet moment na Sola Vérité mission de biso pour partager chaque fois on a combat ba jeune junior check le roi de France ya za moko ba kite le roi de France moko ba noko moko ba yanki junior check to pesi mbote puis to pesi maître Barabas to pesi pe mbote soki a Holanda biso Barabas champion Barabas to bombela ki photo yo to la so Robino Monjibu photo yango Fali Poupa Aigle voilà Fali Poupa Baxini na carrière Robino Monjibu Fali Poupa abaxi ebele ndeti voilà na expliquer yo na loba yango lelo na loba yango na plateau nde na fandia Weranson le grand formateur abakisa ebele Tutu Kaluji aleka na nzela wana abakisa pe ebele tozwi do a Congo aleka na nzela wana abakisa ebele jeune ozala pembeni ya mikolo carrément soki oza mayele ocomprendre ebele na bande pa do a Congo na ye pa Tutu Kaluji na ye pembeni ya Weranson après lelo opportunité pesa na musique na mokili nazalaka trop pembeni ya vina biso Fali Poupa Aigle nakendaka na barépétition na ye na fanda na tani azo répété
nazalaka na studio na ye nafandi natali ndenge azoyimba na studio déjà naoka na terme ya musique en fait to studio ekosila tofandi tobeta masolo ya musique soki na carrière na ngai eza na bato bacontribua mpenza ebele na carrière nde nafandi yango nga mondibu na mwa makambo ebele pour ne pas dire sur tous les plans eza Weranson na Fally Ipupa. Tu sais pourquoi? Weranson il faut epsanga lokola blague na ndako na ye na ma campagne epsanga lobi petit nanga ponga bandeka kolinga koyimbaka ba likolo na yimbaka likolo epsanga lobi ba chanteur nyonso tout na mboka au Congo bayimba na se nde bato bakontaka bango ba grand musicien. Voilà, oui. Ah bon. Ah ouais. Ah bien plus bato nyonso bayimbaka na se ba chanteur tout bayimbaka na se banzembo bayimba na se na mboka o batikala ba monument ya ndenga mokete. Soki tozwi Luambo Makiadi, King Kester, Koffi Olomide, tozwi Papa Wemba. Mais Papa Wemba kenda osukisa biso na ba oh mes Antone yeah. Ami camarade ya mboka mondele via Bambana. Pour te dire que au lieu envier kuna tala kuna ba vie wana kote ba kendaka ba envier koyemba na makambo na sia. Après pourtant tobeta na wenge héritier zaka na octave na wenge café room après café room ezaki héritier pour wenge ezaki likambo octave so yenga ba likolo wenge na likambo octave donc eko ba no so ba sport donc ba footing pour jour soko kutana nango eko yindelo na podium okutani nango café room ayete yoza wana si faut yemba vocal à likolo bande ko yinda chaque fois faut ala après pour na babiloko likolo batika wana so héritier bande ko sala ka effort yako donc otika babiloko mo bo eza facilité pour na ko interpréter à ma grande surprise tant wa sali album na ye ya liboso na carrière na ye ya kapembe na ngai matika te abambani na ye nde na ye comprendre makambo oyo le phénomène Weranson donc ne fiske kaka o wana pembeni ya Weranson efungolanga ti le yango na tozobika na ba kolomba koloto wana se tu comprends déjà côté wana déjà efungolanga na comprenant eloko wana et na gardant mon esprit nanga esalanga bina otala lelo baleki na biso baninyo omona donc azoganye bato lelo po abambanaka mpenza ayimbaka pene bambana donc nayoka yango déjà panka moko boye yango ti bato baboyaki les grands formateurs etali bango engagé ka bango mais pour moi Weranson il reste un grand formateur na terme wana soki toye sikoyo epai ya grand frère na biso Fally Ipupa makambo ebele naza na Instagram naza nango ti lelo ye moto ayebisanga fungola Instagram kozalaki libre na baepoke nga na Instagram makambo nini susu vie kozala compte Instagram te fungola Instagram nakenda na tuna bato donc osali na Instagram te sala Instagram wana ba première rencontre na biso nakepa na fungola Instagram après chaîne YouTube na munu biloko na oyo banzimbu na succès opesi yango eza na chaîne ya mutu mosusu wana to biso na comprendre rien tika toloba ba vérité soki mutu mosusu aza reconnaissant na mutu donc bato bayebaka mpe biso tozala reconnaissant na babienfait moko ya mike mutu akolobelo otenir ka okapte okosali mpe ekomi kosungo à vie ocomprendre chaîne YouTube akomi kotindelanga na bato oyo bafungola ba chaîne YouTube lokola problème na ye quoi
na comme okima kutu pona mona biso bimisi déjà kuna so ba vie ko kita to kona to banda so loko asika na artiste nini yango leo na niveau na nga ko za chaîne YouTube te to ya mona ngo déjà kala ti leo ko na zwa ba retard ata tu to kumsaka ba vie yango to kumsaka ba vie nga na ko na retard après makamso ayo teleme na nga page Facebook daba no ke na nga molo page Facebook na nga ozo kende bientôt la 1 million d'abonnés la page Facebook ma kala me na ba non s'intéresser na ngote na ya ko fungola page mususu na grand frère na nga moko boye asayela nga zaka na Suisse Oscar Lebo page wana dezaka page na okonte nango mpona ye grand frère mona na confiance na ye tu etofungela page to gérant yango biso na ba image na tindelaka postaka et tout ça makambo biso mibale après subitement na lambwaka bo page existaka lisu TV pa bunga na ye donc a bloquer page penza tant na ye na 2020 na ya na Paris donc page wana page principale oyanga na 2020 déjà bloqué. Na 2020 penandi a bloquer ma page. On dirait plutôt surtout la bien on dirait coopérer bien tina bato ba ndo gérer na ba ndomboli no ba ndo tina biloko na yo bokenda bien tina ba ndomboli no leader yo ana surtout ba moto ndo gérer les États-Unis na bloqué yo. Bo c'est une ba compréhension, bo c'est comprendre raté ou bien neni. Te moni bato faut boye to ba valeur ya bato. C'est un peu très important. Mutu so azoye pa na ko moni te kaza lokwa lâche ke yo komi ko linga osala e. Vous comprenez? Voilà. Lelo na misu na chaîne na nga moko ya YouTube yana 26 millions ya chaîne na nga moko. Bo Robino Mundibu na zaka na fierté wana makasi en fait. Comprendre? Tout ça business faut tout se comprendre. Bon non se comprendre, ba ndo comprendre. Te Congolais za ogeye en fait. Ah ouais. Congolais za kabandi malembe ti tanga komi ko akomukanisa ya osala yo en fait. Ndeni yo ko tsa nzembo na ngaza na kata chaîne na yo. Ezana ekomi na ba 6 millions tshana no boy. Ekomi na ba 6 millions de vues, ba yeyo yana ba 2 millions, ba etirete ba 3 millions. Na tout ça, le calcul bilan on a 15 millions de vues na kata chaîne YouTube na yo. La chaîne YouTube Ndombolino. Ba tout na o bilan te. Oh. Mbongo pété. Voilà. Vous comprenez? Tu vois abetango déjà ka ke ye mutu a sala kanga quoi. Ngamuta sala. C'est sérieux le fait c'est YouTube na futa Ndombolino. Muta créanga ya nzambe depuis muta sala nga c'est Dieu. Mais faut c'est sérieux na YouTube zo futa. Eza prompté mais faut quand même tout na yo. To ça nini. Alors pourquoi faut to tchaka banzembo na YouTube soki futa raté? Vous comprenez? Ouais. Donc voilà, côté ngo na linga ote ko kota ngote polo na za mundibu mususu na ko sekwisa bakombo mususu te na ndenge moko boye. Toleka. Comprendre bat musu ba lia na ba motoki na biso bakoma binemi. Alia penza na motoki na profita penza na yo. Plus de 15 millions de vues. Voilà, mais yo wana koma ennemi. En plus il y a plus grave. Ata 100 euros. En plus il y a plus na biso en plus il y a plus grave. Ngana oke luka ba featuring na isko na profiter na ba vue wana. Na laxarabat na kena Côte d'Ivoire na luka ba feature na ba no préparer album na nga noir et blanc tant on a commis qu'on a comprendre que CV na otambola nango ba viwana alongola ba nzembo to Ndombolino. Vous comprenez? Donc mundi bozo mona na sibir makambo na sibir makambo na ndenge penza ya mukete bato ebele tso mona ka bayaka ba jalousa ka baloba po ba satandaki te ke no muto to sala boye. Muto to sali boza kreki na batu ne mo boye ba yoka ne mbasa makambo wana so miso o chongo ya pa na yo te wana chaîne nanga déjà miso après ba Côte d'Ivoire tana ke luka ba featuring mais ba biloko wana ondumo ndo cha pour récupérer ngo chongo pa récupération che pa nanga chana no boye aza et na chaîne nanga moko après ba ndenge et pas nécessaire ba 3 ans si je me trompe pas ba 3 ans pas na il y a ba 2 millions et quelques. Ah ouais. Il y a ba 2 millions et quelques autres. Courage. Donc moni to beta ma solo tele to beta mutu musu tam sa otala bosa ba comparaison mususu mais biso to yo community to comprendre makambo delende na mo ba retard. Mais fallait rappeler. Voilà.
Parce que période on a fallu ba YouTube, ba Instagram, Voilà. ba tout. Vous comprenez? Tant on dit ça Instagram, mais le Instagram n'a pas de salanga. Tant que jeune on a bloqué ma page Facebook et les Instagram les aranga mo na ojiri ma kambutu. Yango mute bomba nganano. Comprendre? Yango mute sala ke batbalanda nga kuna makamnanga tout ezala kuna Instagram nanga. Lelo oyo chaîne YouTube a mutu osali ba G. Net Instagram nanga page nanga wana pena net osali ba G. Ero parce que les lotos zawana on est là dedans. Net osali ba G moko boyo wana en tout cas na éviter. Na éviter quoi. Soit na tiki mokili to yo tiki mokili. Musicalement parlant, fallait apporter ni na carrière Robino. Yango na zo beta. À part ba conseil. Yango na obeta déjà. Yango na obeta déjà. Oyo nyonso to lelo yo pour na tambola na ça ba tourner pour ba plateforme wana ezat. Vous comprenez? Pour la plateforme wana eza na landela YouTube nanga, na créer YouTube nanga grâce à conseil na ye, na créer Instagram nanga grâce à conseil na ye, na page Facebook grâce à conseil na ye. Ozomona. Donc à part ça, to fanda to beta la musique, to sola ma musique ba conseil na makambo belé discipline ya vie surtout. Ba to belé ba za musika viona ba kata makambo belé. Ebele net oyo profita nga profita na makambo ebele na discipline ya vie to maintenir le lotinde to zabo via benga nga fashelenga lokwa mwana na imunga boti ozana kata distraction bima na kata ba polémique on a bima on dit tika no ba émission mikolo tika no ba émission concentré c'est concentré dans la studio vous comprenez tika no ba émission mikolo c'est concentré nanu na studio. Période mon aouta 2020 na kitara kini ba polémique ba nini polémique nenga fo to tcha goûter bo nzadi to tcha nzembo mo bo su nzadi kayi mtala musanga parce que mutabona za reconnaissant na été ene moko na musique afani zinga la kozana kata distraction la muka travailler le soudir on travailler donc on travailler vous comprenez et puis na retenir le mot oyo jour al bosonga neto sola na vie. Vous comprenez? Pour battre ba mona ka fali pour pas roi moninga na biso donc on manquer nos respect aux musique et comment nango on manquer nos respect ba te bele ba provokara spirituellement ba te bele ba fanda ka ke ba spiritualité et jouaka ba misu na ba mona ka tika na finga moto akokansanga ko betanga. Tant qu'on s'en betanga contre spiritualité batu miso esimbaka te ko kangisana ko betsa batu na bisoko mais oui batu miso bénédiction na bango succès na bango aura na bango esimbaka te na ko kangisana ko betsa batu ko sala batu mabe ko ruiner batu misusu wana toki na spirituel na ndenga spiritualité siko yango bazala na ba audace wana ya ko mankaka ba respect ko bungaka po ayebiki osala ngote ba mona ngo de na lisu abiki a osala ngote biso so to profitaka to manke ba respect na ndenge tout po abika okangisa te akotinda te ke na mulili bo sa muto ana faux ana tango sala mulili te po abiki so ko sali être humain et kelamu ya nzambe na mokili mulili wana kozongela parce que to bukaka otolona donc donc atimbela dema makambo wana kotaka makambo batu te finga e 1000 fois sala makambo nyonso kosala awela bino to bloqué ekangi mokili clip moko bokutu tozo comprendre te loka bato basala na bango bajeme yango wana kangi mokili donc bénédiction ya divinité tambolaka na ye eza na ye donc bino bozo kanisa makambo nyonso bokanisa bozo appuyer ba petit mso mike bo manquer respect manquer finga ya ça comprendre déjà car au côté na kata distraction il faut attacher parce que bozo na besoin bo mona juste na c'est quand quelqu'un passe à la télé pour te rabaisser alinga sani amono pe penda na set on voilà aigle a comprendre déjà donc boyeba ke makambo nyonso bosalaka azani na makoki ya kokangisa bino kubetisa bino kusala bino makambo nyonso ya mabe akosala na comprenant que non spirituellement na ndenga divinité il ne peut pas faire ça bino nde boko buka ka ba poka se ba succès bando sila rabino ka bongo bato nso ba finga ke ba manka ke ba respect ou bando mona ka e bando o nyonso yo zolo na pona yango yo bando buka et ça biblique Bible me te comment que non tout se paye ici
bana alors osali mabe okobuka mabe lisolo ya featuring donc voilà donc esali ke nde nabeteli yo donc afungolanga makambo mwa ebele makambo soki ta mosusu nasalela yango te ezala lokwa mwa déception mpo na ye en fait lisolo ya featuring na yo na fali combien ya niveau na tozozela yango featuring ndenge kaka ozomona donc nde na yawa sikoyo so nasisi makambo naza nango ashu bongo na contacte pe te na contacte tokutana mona biso na studio quand même bomona tozoyemba son mpe eza bien makambo to eza déjà en place donc ndenge nga mpe nalingi ezalela ndenge ye mpe alingi ezalela donc il faut sikoyo l'esprit donc ekutana mpena bien en place to se mettre d'accord ngingo tata pa totie yango so nga na tobandaki déjà projet nga mpe na 1000 makambo na se retrouver so na dedans je suis déjà dedans tu es déjà dedans ba serre bazolela ngo mabe je te sens déjà dedans laisse-moi encore danser dedans je vais vivre dedans je vais dormir dedans et me réveiller dedans je vais crier dedans kanga liputa na loketo mwana mama binela ba oyo balobaki okokota te kasi yo wana oza déjà dedans tu es déjà dedans na kati ya Europe dedans oza déjà dedans Robino Mundibu to ya na likambo ya succès olobi kango natali be mission na yo avoya mikili lobi succès ba masa musu baza na succès te bino boza na succès yo na ndeko na yo héritier wata la Poulgab nde boza na succès na kati ya Wenge na ba jeune ya Wenge selon Robino Mundibu yo na héritier mutu boza na succès pour artiste za na succès to webende pour artiste aza na succès za artiste azo tourner yango wana osala tibe ezosimba ezwa bavue ebele ya kosomba te ya bagoogle ads ya kotrafike te normal ozobeta baconcert ozovoyage na bamusicien wana toyebi ke artiste ana succès mouvement eza donc yo nde oza ozovoyage mpe na bamusicien wana ovoyage na bamusicien na kini bien na Europe na Europe so na memi bango na Europe baokima te yo yebi te bongo États-Unis no mema bo osala nayebi ke na États-Unis tobeta baconcert ebele kuna parce que kuna live mpenza ezali totourne mpenza bien bana bamisien te awa na ye déjà moi 2 fois 3 fois namoni réalité na comprendre ndenge makambo ezokendela awa donc awa c'est un peu chaud mpe na mentalité ya Robino Mundibu na carrière na ye obeta live na orchestre na ete chiffre 9 na poto ne fona ke na bango nano Amérique après na ye na bango Europe mais Rebi peut rapporter tout. Hein? Kuna peut rapporter tout. Te, tout ça Amérique, na Europe eza ba continent mon côté. Ah, quoi ça Europe, kuna eza Amérique, eza continent mon côté. Donc batu bana succès te, ba voyager te. Nga na otina ba ministère na ko beta na Likasi, même pas na Kinshasa, Likasi. Na décembre na zaki na bango, na Est, to beti na Bukavu, na Goma. Après to beti na bango na Mwanda. To beti na bango na kini wana kutu koloba kutu wana ne succès mi yango na ti sio yo lito ke na bango neti ke wapi te to tout non ka pour te comprendre succès aux lobila en fait wengeza ba mise belé kasi yo lobika de obosa succès yo ne héritier mais oui kasi yango na ko tourner ozana banzembo ebetaka na babar batu pe bazo inviter obetaka na yawa na poto avant tout c'est moi l'artiste non na peso ba détail belé ozo voyager ozobeta na ba musicien ozobeta pe na ye na poto na sali 18 dates yango pe na zongi su na yo sa ba date mususu seke na zana succès yoka 18 dates wana ezana okaka blague to fani ka boye blague ba type moi ba boîte ba fani ba bando betsa betso yo pozo kenda no ka ko beta non non que ne penza yake non que ne penza yake donc ozomona donc mbongo tondi tina ba société ozomona et puis retumba mon orange eza ba fruit ya ba signe ya ba succès nde na ozonga pe boye bana mai na voyager na bango na mtavana ke na bango États-Unis na ngina cha moral na bango calme funa payer bakar déjà bébé c'est moral na bango passeport ba momba somba tina ba audio siko tango basombi ba passeport niveau baza fier nango ba momba sombi mais pose ya bango ti yo wera sombi la ka ngambo na somba passeport na ngana wengi musique maison mère. Vous comprenez? Ngamo na somba passeport za identité nanga. Et puis bayaka ko senga ba passeport na bango soka linga lungwa tozana likambo sala comme jamais.
mise soka siliki walinga longo loko liboso asengaka passeport api asenga ngo na orgueil mo pianga passeport nanga vous comprenez voilà et là munene boye ko kenda Amérique ngana c'est le passeport papa tena tina point wana tata balinga bato tina point wana te yo pe so yaka poto na wera ngo tikala ngai par exemple so yaka poto na wera na tangu wana oya maison mère wana oya liboso wana pena wachanga po amba memanga na ngana tikala na poto ouais na tangu wana na ngana tikala po na yembaki nanu album te vous comprenez eza ba na linabi na lingaki otikala okima mais peut-être na linga pe na tikala te mais bakalikila ya otikala na kiniti yo lobi déjà ngo otikala te pona te na kimukolo bonde na koma ko analyser te sikoyo te mais tango wana zaka jeune mais na tango wana koma raisonner na bana raisonner poto linga to ya na jeune moko boye soliste moko boye to yebana kana nute peut-être nous sommes ba memanga na poto boye abetaka guitare solo voilà biso bachaka biso bibale na liste ngape na ngana ya zeniti mwa suka babetaka boye ngape na ngana ya bana pelodo wana oroki ya kimarat akata pina yama asoka yama na mbeti omoni donc voilà kokima musicien ezaka état d'esprit ndinga bana ka ba réaliste yo zo mamutu na mboka boye il faut tala pe ko faut tala eloko nini azana ngona kina vivra ndeni tango lingi po zongisa c'est na position moko boya akita kin galère wana quand même et comme équilibré mais tant yozo babata six na ningana kima pona nini pona zanga nanu na ye avant na programme batyenga ko memana na fandaka na studio ya Papi Kakol ozomona to fanda baya ebele na valise te vous comprenez na poto ape na ndeko te ki ata mutu monga famille abiso azaka na poto ate donc il va paramètres ça qui belé nga tchanga kao vous comprenez donc ce qui peut na yaka nanga mais autant été ba carré pe ba richi ba kimakite et ça non ça dépend ba range na bisio ça yo ça dépend pour ni pas kimara poto ça dépend nga na lobby eza na tango wana ndenge onga na bandaki ko vivre et puis ko monela en fait kasi yango na tango wana peut coûter richi na ba range pour ya kimakite akoma ina ba range to se comprendre tes poids pour akimakate tango wana na biso mais tango wana eza tango wana eza l'équipe a 10 ans passé ba 10 ans ba 11 ans passé bo batonyo so ba kimanga na baba na batonyo so ba yaka ba yanga na ba poto bazonga Kinshasa bazonga pona héritier les arabes exemple bato bado te bazonga pe pona makam na bango et puis ba ye ba kimi lisusu mutu musu ba memi aye kin 2 fois 3 4 akimi déjà ba réalité mutu na mutu akuta na kanango amoni ke tout na ozonga te na tikala na nga vous comprenez donc voilà donc biso moins nzamba lingaka biso mingi a permetaka te a permetaka te na ya na batango wana Robino mundi butango zolo ba makama succès yone riche na wenge bozana succès ndeko noto kulte na biso fait rigola na album ne dynastie za 11e na monde na ba album parmi ba album bi na monde wala za France mute komi les biso te to créant ba congolais te eza na 11e position succès ali gamme ya makambo mutu mususu akoza na succès ya kosala ba plein ma ye na prestation boye aoyemba bato baosepela na bango te mais quand même na succès asali pe plein mutu mususu asali plein bato pe baoganga baoyeba baokrie pe baofilme pe succès ya gamme ya makambo ntango na opesa exemple wana vie na biso ntango abimisi album na ye il n'était pas là présent il était quelque part enfermé na prison il n'était pas là tout ntango nakumisa yo baconcert ye azali na baconcert ntango obeta baconcert te naobi actuellement naobeta na le passé te naoconjugué na le présent ke na bajeune ressortissant na wenge muzika maison mère pour le moment bajeune oyo baza na succès eza nga na héritier Watanabe Fabrice ça plus de 3000 na single na otubimisa mwelo et c'est pas succès plus de 3000 vues
Et ça, les Plus de 3 millions de vues. 3 millions de... Plus de 3 millions de vues favoris. Comment c'est là? Moelo. Yo no talent. Clip en Nzembo, on a relaxé Caillou, mais titre en Nzembo Moelo. Au Monaka. Attends, vite fait, bilo, on va taguer, soit tagué, na mon comme titre, moussou même, on a clip à la excellent, moussou. Peut-être confusion, on a monté ça, qui a tout bas, soit vu. Bah, vu, on a besoin de 6 c'était. Bah, vu, on a pour un robinet à 6 c'était. 3 millions de vues. Ya, on s'est gagné. Vagazete, on va se caca. Ah, je vais aussi gagner. On va ramener aux Zolobad. Nga na yeba tenga kasa Nzembo ngo comme titre na ngo Caillou. Ozomona. Pona mona aka mutu alakisa Caillou, mais yo ebisinga Nzembo ngo za Moelo. Donc peut-être confusion na Caillou na Moelo et sali ki ezo ba vu siko tel mais appel na confusion yango ozomona ki succès ya Nzembo lelo ya ba challenge. Ozomona neti côté kuna to blocade. Challenge na TikTok sopani wa roka na braza bokoko challenge sopani logo la liwa kulumba tango bimaki omona challenge logo la liwa nzete tango bimaki ozomona challenge logo bato bakufa papa nous on force pas nous on trafique pas nga fanya na mbimiki na betaki nzadi na goûter betaki nzadi na ndimi banzadi na goûter ozomona donc ezali tant à polémique na kona ba distraction et ça les mots mobulu donc non on trafique pas mutu so salika Nzembo ne salika 1 million de vies attends un mois c'est que un mois Nzembo ne beti 1 million de vies Nzembo na faut ça déjà succès ba challenge ba ego ningi ça déjà toyeba yebana. Merci Robino Mundibu, Tebsibino Tatiana Cruz après Gubungisa Moanae, à Obeta na l'USN, tu as bino affiche et bimi déjà. Tu as tout soutenir de Bonabiso moi si après Gubungisa en Moanae, de Bonabiso autos à la matanga, Tatiana Cruz ba courage et belé, tu as na yo longo, on a concert produit par Jires Nzeza. Tu as na l'USN pour tout partager, tout moi mawela ka moi sengo. Moi concert moi on a organisé, tu bien si ba fitu à Paris. La série va sur bien, tonto va sur bien. Tous na l'ISN, tous à la nande on a biso Tatiana Cruz. A Robert il biso si je me trompe aux pas acoustique parce que il penaza aza par une belle voix en boucle on a biso. Tous à la Tatiana Cruz courage peut ça. Le roi bozarana kimbangwa, on a préféré vraiment gérer Nzeze à la peine acoustique. Kimbangwa zo nyata Tatiana zo yembe ça bien. Robino mundi buto retenir ni émission ya lelo, to comme na suka émission. Rendez-vous toi na week-end yo. Vous avez 2 dates, on dirait, dans le week-end, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu recoutes dans papier, on dirait que tu ok. Le 26, tu as na Dux Paris. Na Dux Paris, na Paris. Ah ouais, na Paris, donc na Champs-Élysées. Le 26, le 26. C'est vendredi, hein? C'est vendredi. Après samedi, tu as na Villeneuve Saint-Georges. Donc, bah, la Villeneuve Saint-Georges. Maître Makumba, ouais. Le 26, c'est pas Bogi Bash. Bogi Bash. Baye belé. Baye nande tozaki vendredi passé na l'ISN et pas ya Jires Nzenza. Baye pende belé donc na ba date to annoncer on vous ala vraiment kitoko mingi donc voilà quoi. Donc pour na ozonga là. Donc après kaka semaine okuna na ba début na ki ni rapide pour continuer le projet nanga otikalaki. Merci de passage je suis mo bato remixer ça. Na pesi d'abord merci na yo et puis na plateau na yo Movimba donc bangai les patrons Bogos Abedachou les patrons Bogos. Donc des fois temutemo malamu na pesi bambote pas yazali mon grand frère Ricky Sengele depuis Belgique bambote pas yazali grand. Et Stone Mukendi, donc Fondation Mobas, Stone Mukendi, Fiston Boboli Eiffel, et pas aux alliés dans le Bumbashi, na Pesio Bambote, Douk Dinika le pouvoyeur,
hein, donc bambote pas ozali voilà le pouvoir d'Udinika Guigui Palmi La Palmyre. la Palméreux hein oui bien hein C'est d'ailleurs quand nous boire. mutu moko bien wana pena donc qu'on a été sur benga mo bandoi quoi Guigui Palmi la Palméreux Fabrice Gintanvu parking Abadjogo Fabrice Gintanvu ya Teddy Lito na pesio bambote Betty Pitul honorable hein donc Ravi Kabasele Easy Dogo Poison Casca Sereka et c'est bambote pas ozali Dani Chandou chinois congolais Dems Makondo ouais Dems Makondo Et puis Chancel Mbemba de midi. voilà Tu peux s'emboter Chancel Mbemba kabelanga basket original oh ya à solo l'époque moko boye Chancel Mbemba Chancel Mbemba na bata moko boye na bakini basket moko pena na mona ona makola grand prêtre moko pa Mbemba banda tikanga na Tili lo tikanga te obeta na Marseille obeta na Poto comment ya Poto donc Poto voilà obeta tout na Marseille et ça la bien tout monde a Chancel Mbemba tout le monde a Chancel Mbemba et alors kanga tu peux s'emboter donc voilà je laisse nzenza tutangi yo mingi tiba ya koboma yo namoni sentiment azalaki awa na mutu na ye tu double bord mokonzi ya mboka nati motema matina donc motema matina voilà babanga batanga basi na bango na ba TV te mère d'être somba motema c'est Didier Maya tu peux s'emboter nouveau marié Didier Maya Arnaud de Mwatsa tu peux s'emboter et puis moi Arnaud de Mwanga tu peux s'emboter et puis tu peux s'emboter na Joël Elanga tu peux s'emboter tu double bord mokonzi ya mboka nati Junior Check Fou voilà wana batu na biso voilà ya Paris awa donc on a bazana biso maître Botamba toujours Boulaïma voilà on a pena batu penza ya kati quoi donc Gino Moriante donc Gino Moriante garçon moi ya pembe ya Bogarbo Gino Moriante donc voilà quoi merci na passage no Robino Mundibu merci na confiance au pesa biso tout le temps et ça la biso bien sûr yemi kili fauteuil jaune bana kin pe ba réclamera yo migi Robino za koto wana na isi bonta ko ya merci pour la confiance ningisi mokili mabe après ka plateau donc et on ningisa mokili Robino Mundibu et puis que plateau migi faut Grand Réal Jimmy Chimanga ténor Réal les a commencé Koumassé Jimmy Chimanga partenaire ah ouais Koumassé Grand Réal Jimmy Chimanga les partenaires donc fauteuil jaune n'habite surtout tika la kana ba jaune tout comme en rouge l'année prochaine les jaunes tika lia ngana obima na rouge voilà l'année prochaine merci pour le passage na yo et ça nous a vraiment flatté voilà on soit encore une fois de plus na fauteuil jaune et ça lui sous un plaisir donc chiffre 9 Mobimba donc la bouteuse et la dedans je suis déjà dedans. Tu es déjà dedans. Je te sens déjà dedans. Laisse-moi encore danser dedans. Je vais vivre dedans. Je vais crier dedans. Mais to elo kasuka mais musique comme ma bé bina filé ma mbossa na ba concert bon plein concert ba clash bon ngata na émission ba tuni aux questions et bina filé bo sola na bien c'est ko concert te ya moni otaka na ko mona mai na ba concert bongo bilamba na nini il faut pas expliquer la vérité en fait mais est-ce que c'est la vérité voilà il faut pas ça la ke penza bongo en mérité buzo batina niveau wana donc mutu soki a comprendre que a gagner na hypocrite en fait c'est un hypocrite ya ndenge moko bosikoyo il fallait que ba jeune moko le ba bina filé baza ka sikoyo yake sans hypocrite de OK nous tout droit pour ça ezali ka mundibu bato bangamona mundibu po azalaka ntango na vie na ye fali kuna epesaka neti mama yango asalaka lokwa dimine mwana mai siko bina file moto azalaka pena musicien na ye aokeyeni sikoyo bongo siko en plein succès aza mpe na succès na banzembo boni ezobeta siko azoexplike na mokili ke dio moko boye kombo na ye bo asila succès
Donc ça veut dire que yé pena donc si là succès éthical na sima mukongo na yé. Donc il a un niveau ya ke omona ke ti mutu na kina zata na résidence était. Tellement kangami donc il place au fana na kina sauter le pas on fana des années bateki. En plus au fana place mo bina filo ke na le hotel lo wa exemple na ngai. Abi au fana le pas on des années. Oui mais okoma na biloko ndako combien boni. Si vous avez faut déménager, au bon Babylone, nous sommes aussi retrouvés dans ma tête, dans ma jili, donc éparpillé quoi. Je veux dire ça là que non, moi na maya ke kangama na États-Unis. Tiens bo wumeni muona comme beta tina balabala muto mo beta ti Babylone moi kutika babinele mo festival mo na balabala mati donc ezaki muto amona ndenge ni na kozonga kinité. Akangisa pour lokasa ata moi j'ai mon bona kini. Allez boyo bimisele sous maître na biso nani ako bimisele maître mon maître na mon boy ako bimisele voiture ya lokuta siko faut luka prouver na bito que voiture wana mbongo ni bolukele sous problème mbongo fara ça moi j'ai na kin aya sisi makambo mutuka musique Osomon, donc bozu muta bato azamba calcul na e bien tellement lula ko ko sepelisa mokili. Ponga na fandia. Mais est-ce que bon dimi que voiture est à sombi quand même. Siko ya on a vision que non ba millionnaire na Congo donc toyebi bango. Bato ko somba pe ba ndam ndam ba simbisi moi nini te so kangamati ba bombelo mutuka le komi oya te to te kango to e pesi ko planète ma mokilo so revesaki ozali na choité. Siko likola ozo na choité. Nicolas on a choisi di beta kuna donc Congo la kotisa nyoso donc yaka système ba mutuka mi gagner matola kisana mokili bat ba mona kinit kala mingi to komo kala mingi te na mona yive na ngape nani c'est le scram benga buda nga mazaka ve nga na mona la laxi ba photo ndenga tongi na kine retraite nikolo biso tout donc kala mingi te do ya banyo bo mona pe mundi butam tout ta palin na poste ba ngana na ba 6 niveau ah bana mai musu basombela femme ba palin finance fait blues aye banze mo balobi muto abonga bino bo seka je moi mais bana mai musu basombela bina mo sinda kuna Belgique bana mai musu na musique ka ndako na Belgique plus de 200 000 papa to vivre na Congo yo somba na poto to na bana suba na poto na bino yo ko somba na poto to na Congo bon ça lokolo biselo abandi yo po banda to ça reste à vérifier bato nyoso ba somba na poto to ba la majorité ba musiciens congolais ba somba rapi yo ngwane loko sika so ibana bafana na Europe te yo lingwane famille so eza na Europe te yo lingwane loko sika we rapenda wa poto papa makambo ezaka nde e inspiration ezaka pa yoza kin ozo comprendre kini nde avant so na poto faut se prendre na kini il faut résidence les anano na kini nanu pokuna nde ozalaka trop bo so eza na chantier hein so eza na chantier so bazo sala so ba locataire bacha papa obina fila zolo ba yango na zolo ba solo merci azokosa ta zoba mambo solo merci Robino Mundibi bina file merci osunginga edenga pe osunginga mais kasi bato mosusu bafanda na bakiti na bino bango ba grand prêtre bango mpenza nde ba grand prêtre mige siko fo babina file bakendaka na bango mpenza bongo abimisa bavérité ozo comprendre mponga na yo kaka masolo moko mutu na bino mo akóma na fate moko na nsima omisa koma fate mo pembeni na nga wana peti motu na fate wana tala na niveau oyo me makambo oyo balakisaka fo na tv wana donc na niveau oyo balakisinga mpe chambre azalaki awa donc kuna pale basali babwaka babiloko libanda ayaki na kocamouflage nabi ozomona baerreur sikodeplace osomba na Belgique eyaka se na Congo te flat na flat obike bino bosala polémique oleka wera na Gilbert eko bacommissionnaire bazolukaka bandako kuna na Kinshasa mais biso nde tozawa ata lokola bavie king na kati ya chantier na nga naza wana baorepete na kati ya chantier na nga na kati ya chantier na nga bato naza wana doki ozomona brik ezobeta bame toza wana
Et 6 niveaux. Tu connais émission Tikali? Bisio te. 6 niveaux. Bisio. Pour essayer le niveau moko. En plus c'est te ngana obeta pena bien mi balé. Ah bon, il est bien ndoule. Mais to ça toi bazoba te. Et to otika ba politicien na ba pasteur ba bonga na mokili. Te biso pe na ngam na biso on doit s'organiser. Parce que Léon a Congo na Kinshasa donc ba pasteur ba joueur na ba politicien de bato ba valeur. Na kin bato ba valeur, bato bazo botola so ba momi bango wana. Siko biso siko photo tika la bato sima. Non, faut s'organiser parce que oyo le kaka lobi musu ko bima fo somba. Lobi ko bima somba ti lobi okoma na makoki ko somba te. Vous comprenez? Donc voilà. Donc c'est-à-dire si c'est Léo Margué mélange mais pas les autres ngam. Te ye na yo kai déjà, bien yan bimanga te mais ndaza na yebi ke. Ndaza na yebi ke petio yo. Ya bima avant, mais petio na vitesse ko le kanga na baninga bakini. Yo na vitesse ko le kanga. Mais yebi ke na vitesse makasi na kin ko le kai. Na ndenga ko s'organiser. Aza na parler na ye moko na lemba wana tongaka. Ba solo beta na lemba ti. Ayaka ba chantier na wana beta ba tour. Ba beta la ke ma solo ti. Ke robino yango wana na lemba. Ayebi ke no na salongo na kota futela kote na biso na satan ya benga ngamo bongse ba resho. Soit yeba ke na somba na salongo na zo beta kuna. Na asu na super lemba na obeta. Après ça to bando bi masiko ba côté mso to ko tanga penda te ba place mso ba terrain vide eza ebelé. Papa ne na fandi a organiser ndinga mukete. Lobi nga pe na répéter na chantier. O ma pena donc so ka place na fute na ma campagne na mon papa na bano compliqué na bomoni nga pe ba mission na biso na chantier na biso muta ko tshela biso makelela zate. Et monsieur Sili. Tout le monde est bien dans la cima. Soki nza bazongi te Jimmy Chimanga partenaire officiel. Merci. Émission ngwe lengi.